Nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Esangwesa ya bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM édition ya mokola lelo yango ebandi motenebino. Situation sécuritaire na Uvira, gouverneur a rassuré population pe asengi bango bazala na calme. Il y a aussi eu un briefing sécuritaire. Nous avons fait le point sur la situation sécuritaire de la province. Nous n'allons pas donner beaucoup plus de détails. Ce que je peux dire ici, c'est que la population soit tranquille, qu'elle soit calme. Il n'y a pas de problème. Tout ce que nous sommes en train de voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est l'armée numérique ennemie qui est en train de monter des montages incroyables pour dire que les Lengue sont tombés, Rambo, ainsi de suite, et que Uvira serait déjà encerclé. Ça, c'est la campagne médiatique ennemie. C'est tout à fait faux et archi faux. Je tenais ici à rassurer devant le commandant en région qui contrôle la zone. Nous avons nos FRDC, nos frères et sœurs Ouazalendo qui sont déployés sur ce terrain et qui sont dans ces zones. Et le commandant en région lui-même revient de ces zones d'opération dans les hauts plateaux. Nous tenons à le féliciter, à féliciter les Ouazalendo et dire à la population, dormez tranquillement. Nous-mêmes, nous sommes ici, nous dormons ici. Soyez rassurés que tout se passe bien. Et nos forces de défense et de sécurité sont en train d'assurer le nécessaire. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, qui a déployé les moyens conséquents pour faire face à l'ennemi. Nous le remercions aussi aux efforts diplomatiques et politiques qu'il est en train de déployer, combinés aux efforts politico-diplomatiques et militaires du chef de l'État, et que bientôt, toute la province du Sud Kivu, du moins la partie encore occupée par l'ennemi, sera libérée et nous serons tous de retour. Donc, que la population des zones ennemies soit rassurée, que celle sous notre contrôle soit aussi rassurée. Nous avons la situation en main et nous sommes là, il n'y a pas de problème. La province ya Kongwele, route nationale numéro 26, saisongi praticable après plusieurs jours d'impraticabilité due à l'insécurité. Gouverneur de la province Attali Sibwe. Nous avons certes connu des difficultés cette année avec l'insécurité qui nous a été imposée par les ADF qui soutenus du reste par les ennemis de la République, la FCM23 et les autres groupes armés terroristes que vous connaissez. Et donc ça ralentit un peu parce qu'il fallait fermer la route nationale 26 avec toutes les conséquences. Du côté des Faradjé, beaucoup de véhicules sont passés par là, 2 ponts se sont écroulés. Ça a eu un peu de conséquences sur l'évolution de nos travaux. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans les bons, nous gardons les caps. Merci encore au commandant suprême de nous avoir renforcé en hommes et matériel. Aujourd'hui, l'ennemi est en déroute, il est en train de fuir vers la RFO, la réserve à Fona Okapi, mais nos FRDC vont le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Quand on prend l'ensemble, je pense que nous sommes dans les bons, mais il faut continuer à travailler, surtout dans le domaine de sécurité, pour éradiquer la criminalité urbaine. Au niveau du comité provincial de sécurité, parce que ça a été une décision prise par cette structure, cette instance, l'option a été déjà levée. Nous avons pris la décision d'ouvrir la route. Je voudrais informer les uns les autres, surtout les opérateurs économiques, qu'à partir de demain à 13 h, cette route est ouverte à la circulation de la population. L'armée a sécurisé la route et l'ennemi a été mis en déroute. Maintenant, c'est des petites questions. 3 ponts, là où il y avait des problèmes, depuis hier, les travaux sont presque terminés. ORC a presque terminé les travaux. Les images sont arrivées. La réhabilitation est pratiquement finie. Cette fois-ci, c'est officiel, donc la route sera rouverte à partir de demain. Vendredi à 13 h, la route est réouverte à la circulation. Au trafic, les personnes et les biens peuvent circuler librement. Un suspect à maladie à virus Ebola na Kinshasa, gouvernement a répliqué peu à ma précaution. Alors vous dites bien bateau suspect. Ça veut dire que nous avons suspecté un cas sur ce bateau-là au niveau de la zone de santé des Pimou. Cette personne était sur le bateau, est descendue du bateau et c'est en dehors du bateau qu'il a présenté des symptômes, qu'il s'est présenté dans un centre de santé et qu'il est décédé. Mais dès lors que nous avons été alertés sur ça, nous avons commencé à suivre ce bateau qui descendait. Ce bateau
est maintenu à une distance de 65 km de la ville de Kinshasa et c'est vraiment par prévention que nous le faisons. Je voudrais quand même ici déjà arrêter cette infodémie qui dit qu'il y a déjà eu 6 morts sur le bateau, 7 morts. Oui, non, il y a eu... On parle de 7 morts et puis on parle de Pimou comme un village de Kinshasa alors que Pimou c'est dans la Mongala. C'est dans la Mongala, c'est vraiment dans la Mongala. C'est nous qui sommes prudents avec ce bateau, mais Pimou c'est dans la Mongala où l'incident se serait passé. Nous allons là tester tout le personnel parce qu'on est prudent, mais nous n'avons pas dit que c'était Ebola. Nous avons dit qu'il y a eu un cas suspect pour lequel nous sommes prudents par rapport à ce bateau. Je voudrais rassurer qu'il n'y a pas eu d'autres morts sur ce bateau pour que les personnes ne répètent pas ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Nous avons amené le professeur Mouyembe à côté de moi, nous avons amené un laboratoire mobile qui est sur place pour tester tout le monde. Totikala toujours na domaine ya santé na oetali maladie à virus Ebola sengeli boyaki porte-parole du gouvernement ministre ya communication pe média azongelaki makambo oyo lobamaki na monoko ya ministre de santé. Donc, les sujets de la riposte étaient au cœur des discussions avec le président de la République et, comme je le disais tout à l'heure, le directeur général de l'OMS et d'Afrique à CDC. Sur le cas sur le fleuve Congo, c'était donc une embarcation qui venait de la province de la Chopo. Parmi les passagers, il y en avait un qui a présenté des symptômes, disons qu'il avait de fièvre et une diarrhée. Il est décédé à Pimou, comme il est dit. Nous sommes en province de Mongala et dès que les services ont reçu cette alerte, des dispositions ont été prises pour que les bateaux soient stoppés dans les fleuves. Au moment où je vous parle, toutes les équipes de l'INRB sont déployées pour faire les testings de tous les passagers qui sont dans cette embarcation. D'autres embarcations sont arrivées évidemment pour permettre l'évacuation de ceux qui seront testés. Il y a une ceinture qui a été mise en place et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore les résultats des laboratoires qui pourraient éventuellement confirmer si celui qui est mort d'Ebola. Si c'est le cas, nous aurons évidemment l'occasion de le préciser. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres maladies aussi qui peuvent parfois présenter des symptômes du genre. Ici, nous tenons à préciser qu'il y a eu un mort, c'était dans la province de Mongala, et c'est parce qu'on a eu des informations qui donnaient évidemment le tableau clinique du mort, qui relève, qui a suscité notre attention. Un dispositif a été déployé. En dehors de celui qui est mort à Pimou, dans la province de Mongala, il n'y a eu aucun autre mort. S'il y en avait, nous aurons eu l'occasion évidemment de communiquer. Nous reviendrons sur cette actualité demain parce que toutes les équipes, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère du Transport, au niveau du ministère de l'Intérieur, sont mobilisées pour que cette situation puisse être gérée avec toute l'attention qu'il faut. Et donc, il ne faudrait pas céder à la panique comme certains réseaux veulent le créer. Nani atindi babuka wenze ya bayaka plus de 60 ans après existence de yango ba vendeur ba leli balobi ba konzi bazanga mawa rentrée scolaire yango e bakusuka ndenge nini bolandeli mako. Ta marché pirate o ya bayaka kwa itango di. Basen ya tristesse pe désolation et marquaki journée ya mercredi 5 août na marché bayaka tozalia wana commune ya Ngiringiri et sika wapi ba vendeur ba assistaki avec impuissance na démolition ya ba étalage pe bangar na bango na belément ya service national na cadre opération ya assainissement ya ville province ya Kinshasa. Pour na ba autorité intervention oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya ba travaux ya aménagement ya venu à Sosa sur place coordonnateur adjoint ya taxe force chargé na assainissement ya ville province ya Kinshasa a communiqué Boye. On a un coordonnateur adjoint à task force. Oui, quand même un lieutenant général Kassongo comme coordonnateur. Bouta na makanisi ya chef de l'État. On voit qui mokanu, n'est-ce pas? Après avoir constaté que ville n'a dû se convaincre na bosoto mingi. Yango voit qui ba mesure, il a voté en place une structure pour s'attaquer et un coup de poing. Et ça, là, une action de force. On a mis sa propriété dans le Boka. Alors, propriété, on a sûr qu'ils appellent respect et environnement.
propriété eza respect ya baespace oyo l'état apesa bino. Donc awa na bayaka lelo na ye po équipe moko ya service national oyo ekamami na colonel Yves ebandaki koprocéder na démolition ya marché pirate oyo ezali awa. Bien entendu eza marché moko efandi pendant bambula ebele, mais koumela ezali kozala na bosomi te na bokokisami te na pouvoir te, oko mpe koumela dans l'illégalité. Alors nde nasololi na lieutenant général pour suspendre moke le temps ya. Après nous allons continuer à presser. Souci na biso ezali komonisa congolais pasi te. Souci na biso ezali kotia congolais na ba condition ya bien. Parce que mon environnement soki eza sain te ememaka malade ememaka makambo ebele. Mais omoni bato tozosala la population azosepela nango, azosepela mpo azoencourage biso. Ça veut dire que même population na biso atikala koninga komesana na bosoto te, mais bamécanisme ya encadrement ya koede ye mpo avivre na kati ya bosoto te nde ezalaka mise en place te. Yango nde mokonzi azwaki mokano wana son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kotia task force. Nde mosala ya task force salubrité tolongola oyo eza insalubre, totika environnement na biso sain. Assainissement tosala par tout le moyen ke babalabala na biso, bandako na biso, environnement na biso, bakaniveau na biso ezala bien. Eza c'est dans un concept moko très large, mais tokomeka par la limite ya mwa mayele nzambe apesi biso elongo na général kotala tokokende ti wapi na baeffort na biso. Donc souci ezali kokokisa mokano au chef de l'état azwaki ya amona congolais nyonso tout, en particulier kinois, azo vivre na esika ya bopeto. Na ngambu na bango ba vendeur bazali ko déplorer décision ya ba autorité pour ba privé bango na source principale ya ba revenu na bango étant ba chef de famille bazoye bate ba banda wapi bakosuka wapi. Misusu bazali ko relever que espace oyo bateki yango déjà tozana marché bayaka mbule belé 2 jours passés, pour ça, je crois bien samedi, mardi, bakoya, toyeba ki bakoya ndenge ezali, pona ko bongisa banzela, kasi tozalaki na makanisité bakoya po basuspendre biso kobuka marché, omoni encore surprise baye, donc balobuka tous les deux côtés, balobi marché est déjà vendu, biso bakozwa compromis nini à part na biso. Tout ça peut béler boye ça les athées, donc c'est très difficile. Face à la situation oyo ba vendeur ya Wenza Bayaka bazali ko lancer appel na autorité compétente pour une intervention moko en urgence puis mise en place ya solution durable afin de permettre bango ba répondre l'activité. Bon là on va ba Wenza ya ngambo donc ça on ba buka kuna ndezo ba cha parking. Awa za Wenza c'est déjà 60 ans. Biso do botam de kuta Wenza. Tobaloteka Wenzo mais tokutamo déjà bon lekomona lelo surprise ka boka ngabobuka bona ebita so ni 2 ans ndeni ba koleka ba sala salissement ne ba yelaki na ville de Kinshasa ba ba na salissement ya kobuka leti Wenzo yebali bata ebele batu nyoso ba yebi yango to yamba ba utaka ba mbinza pa to ba osomba blok awa ba ko yande tia ba ba ya babuka Wenzo ko surprise maboye na ebite so ki ide za ndeni po ba ba ko soma mapongo za koto ba ko tonga ba Wenzo ba ko tonga so la tanda to sani rentrée scolaire pe yango to bité to banda ba to suka to sani ba reforma ba konza likolo batali kambo ba ko tira biso boye to voter bango to za pona bango ba na ebité so ba ko tira biso ka boye vraiment na o regretter la makasi za vraiment kitoko te to za surpris Wenze oyo e bandi lelo te biso to botama to kuta Wenze oyo lelo to monika na tongo service national e bandi ko buka ba mesa banini. Bon, si vous bateau, misale ezalité, chômage à makasi, à bientôt à la rentrée scolaire. Bon, biso siko awa, l'État a préparé les biso marché ni touti au Kenya. Babuki awa nyonso donc na minute o donc tout ça par terre. Siko to vivre ndengeni. Ozomona te ke mboka ezo marché bien te. Bakonza mboka fo botala ya biso situation o. Balongola ka batu na sika ko pesi bango esika ezalité. Bon, marché urbain. Comment vous pouvez
batukaka boye kopanza bato à la grande surprise monte keza malamu te. Pour un rappel, Wenze ya Bayaka, situé dans la commune de Ngiringiri, ezalaki créé entre 1958 et 1960. Ezali initialement connu pour une activité artisanale et par rassemblement. Et Ango Tomituni, 68 ans après Wenze Oyo, ezali considéré local à marché pirate. Est-ce que ezalaki pe priorité pour un service et assainissement Babuka Wenze Oyo? Awape rentrée scolaire kalate, ba parents bako soit sortir ndenge nini. Dossier à suivre. Un mort ezali bilan l'accident de circulation et salami Namikala 2 na commune ya Ntsele Sengeli Bobake. Bourgmestre Franck Mbo Nzola Meso asalaki descendre sur terrain. Reportage. En tout cas, esali pasi na mitema ya batu oyo bazalaki témoin ya événement oyo uti kosalama awa tozali na quartier Mikala 2 na commune ya Ntsele esika wapi camion ben na moto bapesani bizou. Selon information tozui sur place ezalaki nde conducteur ya taxi moto alingaki adusola pene ya camion ben kasi esimbi lisusu te. Ko esalemi awa ezali mwana ya moto azowela mutuka azowela balabala na chauffeur ya ben nde muta moto ayokatela bango ayokata liboso ali nde chauffeur aniati bango moko de sur place akufi moko na alaki 3 personnes alaki 3 personnes moko ye akufi sur place moko na otika ye na hôpital bazo réanimer ye moko pe sous lokolo ebukani pe bazo landela la montaire nyonso baye bayango basimba ngo bosana yango jamais moto bakoko wela nzela na mutuka te soko moni mutuka tie mutu tikela ye nzela soki ba tutale bino na ye yo ko kufa me yanzela malamu bana moto baye ba se protéger oyo plusieurs fois o ba uta usa musala ba welela nzela na ba monta moni ba ben yo ndeko na biso oyo tozane même quartier azoya ben oyo ben auti boye place auti na bindete ndeko peka musana asala kabula moto azoya akwenseye azoya na pine na premièrement ya liboso akwense akwei a perdre d'équilibre na akwei ben aye amateli. Aussitôt informé, bourgmestre ya commune ya Ntsele, Excellence Franck Mbonzo la Meso, les très dynamiques à kitaki na terrain pour na conquérir na situation geste oyo et marka ki habitant ya commune ya Ntsele. Mokonzi awa classe on a ko lobezaka ke non et ça habitude ya mokonzi na ko mona te population na souffrir parce que tant programme est commis directement to bengi mokonzi mbala moko atiki bureau na ye aye ezali déjà bonne volonté oyo ala kisi ya toujours la population n'a qu'un problème. Chauffeur Yaben, tui la mwisi ya zaza, 100 mètres veut dire abandi mbangu, na ndenge ya kosakana te ya kimi, asundoli camion kasi ba convoyeur na ye, nde bachaki bango maboko, pe ba memi bango na souciati ya la police. Clé de contact ça. Nazo kumati nazo mpanza convoyeur. Nazo mpanza convoyeur na opérateur na yeba clé de contact ndengani bazo vitesse tende ko malembe surtout bande ko na biso ba wewa moko pe bolekisaka bolingaka kozela te ata espace tikali ya muke olingi kaka odusola wana tala sikoyo ndenge ndeko abungisi molimo na ye et à passer. Fini makambo ya kugendo kozwa baswa de santé libanda ya mboka Sengeli Bobake Medi Santé efungoli ba porte na yango na commune ya Matiti bazali na ba matériel ya dernière technologie. Mwana République démocratique du Congo ozalaka na Kinshasa boyo kelanga nanu eloko oyo. Onyo kwa mingi na maladi solution ezomaka te ezali nde po okendaka bisika elongo balite. Fini ba
makambo ya kobebisa bambongo ebele mpona kokende kolandela basoin de santé na bino na bamboka ya bapaya. Solution yango yo centre médical santé Medi Santé en sigle ezali kozela bino boya ebele kozwa basoin de santé esika ya qualité avec ba personnel qualifié pe ba matériel ya dernière génération. Centre médical Medi Santé ezali offrir ba service d'ailleurs 24 heures sur 24 heures. Consultation générale, médecine générale, imagerie médicale, radiographie et échographie, laboratoire, médecine spécialisée, ORL, dentisserie, ophtalmologie, chirurgie, gynéco-obstétrique, urologie, pédiatrie, kinésithérapie, médecine physique et réadaptation. Centre médical santé Medi Santé ezali bisika ya kobunga te po ezwami na numéro 23 Abis avenue Vitamine na direction Kiyimbi, référence arrêt pharmacie tozali wana commune ya Matete. Tope obengi na ba numéro oyo plus 243 81 400 0218 Tope lisusu na plus 243 84 82 35 784. Tala! Centre médical santé Matambuta ya mukolo oleki bango. Medi Santé, votre santé, notre priorité. Ekeyo! Oui! Assainissement ya ville province ya Kinshasa ezalaka na kombo moko trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo. Kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na kwasenir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pick-up, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pick-up, suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! Na cadre de l'article 15, débrouillez-vous pour vivre la caméra ya Magfm et Kitaki na commune ya Kalamu tokutanaki na papa Dieu merci ateka kama papa kasi na wenzi ya makulungulu. Babito ya quartier Kauka nyonso na commune ya Kalamu surtout ba oyo bazalaka na avenue Limete na wenze ya makulungulu bayebi papa Dieu merci makasi likolo ya musala na ye oyo asalaka ya fabrication ya bamapapa pe basandal ezali musala oyo abandango depuis kala avec près de 20 ans d'expérience. Papa Dieu merci azali fier na musala na ye. Ngana zabena koko pai na mettre na mabe nga sala sorti nyoso sala chaussure sala babu sandal na sala sorti nyoso
kaka ndenge asalaka boye yango nde permetaka ye azwa soin ya famille na ye. Salanga ebokola bana na ba famille na ngamo de faute. A forma pe bana ebele oyo lelo bakoma ba maestro na kwena bango na cadre toujours ya Kalai Ngangu, Kalai technique. Na bimisa go. Na bimisi fort, na bimisi bena ba bele fort. A travailler na ba fille na forma bango pe donc na bimisa vraiment. Musala ba 2006-7. Maintenant, on va 2006-7. On va boule. Si le nom est à travers. Mais tu n'as pas de difficulté, Tika. Tu devrais la boule, aux Araka, pour te dire, ça, sur ma casse. Pour la difficulté, pénale. Tika. Donc, tu vas voir la cache de difficulté. Donc, la difficulté, il y a ma bé, on s'en raté. Donc, là, il y a pour la moussala, après la difficulté, boulot, na biso, na ba fona si moussou, tout le monde a la passe. Tout le monde a la moussou, il y a un deck, mais tout le monde a bé. Tout le monde a mboka sala ba na deck, mais pour la biso, tout le monde a développement, mais ba fati to mona kuna na bita fati kota zala nda kuna ye ayi mama mambo to mona ba fati mo kuna ba beta so ba tout ba sa so stratégie ba so 4 mètres mo ba tchakuna ba presenter image coordonnerie nyoso ba tchacha ba legi na bango ba ndeko ba nani to e baraté donc to e baraté ko ngana za ba coordonnerie ki sensu ngana e bien ngana coordonnerie kata bumu na sama ngana yebi pour la centre de kuta na onzali bulu to ebani siko ba on to kuta una anadek to ebité ba coordonner la uta ma pate fungo matondeni donc na ebité facilement asala wa kitoko mais fouenage to mona na vine to zabo to souffra to na ma papa sila biso to to na adek no boya lobby ti le lo donc to la difficulté il y a une nyoso na nyoso donc toujours coincé partout ba konzi ba zabo to ba chike batangi classe na mamote de développement na artiste bon ne ba ko apprendre ngango ko ba ticket bele au santé biso to na art ba tshela so mayele to développer c'est ça le problème pour so ba tshela so mayele ba tshela moyen ba mo la mnako niveau to memela bango na habité pour boulot za ndingo santé tina vandi boso ba avantage à l'être ko fanda beauté ezala moi ba fantasme de soi mais comme tel volonté artiste faut bénéficier tous a bloqué au santé ndeko mwasi ndeko mobali osala keloko te ovanda na ndaku na place ya konyokolaka batu na nzela pona bisenga senga to pe okoma no kuluna tala musala yangoyo yekola musala ya maboko Kima mbango epa ya papa Dieu merci aboyaka na yepete boulot pour moment elle est ma volonté ceux qui mutu la volonté boulot on a la facilité à reluka mutu pour ça la musala biso to ça bato to ça la effort moi on travaille na quoi j'aime tout le cas on a la facilité boulot avant nous gars de sololi abandi boulot on va na parler là otala raba tu boza propreté ça la loté ça bien té faut le comme moi ça dans la vie seulement on va poser formation na former c'est ça le problème oui n'aime les mamou les grands là on va au senga mki opesa ngai oyo bani formation na accéléré à 3 mois oyo ça li papa normal mona loin po mabukana adayakala yeke yo Maintenant, c'est mon tour. Azali, prochain album l'artiste Jimmy Loko, la voix angélique d'Afrique. Azali, na studio, Azali Kubongsi Labino, Ilubu, Yakitoko. Jimmy Loko, au studio toujours, ça sera la classe. Ah, oui.
ça va chauffer. Yes! À bientôt, point sur toutes mes plateformes de téléchargement. olingi manifestation na yo eleka na ba condition ya kitoko ya malamu veut dire réussite totale. Vous contacter BC Service Traiteur bon côté par madame Marthe pe madame Tocheline Bokozala décité ba numéro yango ezali affiché ezala pour na mariage, anniversaire, pause café, pause repas, ben de consolation, événement songolo pakala banzambe na bango bango yana BC Service Traiteur au tout le qui te comprendre que Mag FM ya mokolo lelo komi na suka. Merci pour la confiance pe fidélité. Vous sepeta ki na ba image vous pesa merci na Torres Atibo azala ki na sima caméra régie finale ezala ki assuré na directeur technique na biso Gelor Mouya alias Koko Mouya Bamata Bakita Babalukan Mabele fils Maniboyika machine na préférable Zambe penza abatela bakisaleli nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate